va chérie? Ça va bien. Ah, il n'a pas mal. Ah, comme ça, on a évité ça. Dans yo moko ndongo zaboye, na yo mondo zaboye. Tu peux te sentir fier que non, après ma mort, il y aura des gens qui vont me succéder. Ah, tu connais pas jeune est-ce qu'on a encore ma banga ana bambio se pen ngati. Na ifo ba solo surtout fo lokanga no to sa ba je ya simana na nzoto hernios. Makambe beleza na bamboka na nokotina mbongo na mboko ebetanda mnete. Oyo otindele mbongo boazu mbongo no a utiliser ngo envoûter ngo, j'ai pas dit kazando qui mais que ba bébé. Ah, oui, ok. Si, là. Gende la yo gende. Ça va chérie? Ça va bien. Ah, il n'a pas mal. Ah, comme ça, on a évité ça. Net nan on a yo que soni ah. On a plus de nanga, on a plus de Bisa e moi ma casse beza sens. Depuis erninga télématique na onzela o. Embouteillage. Embouteillage? Ah. Kicho sasa la dambo embouteillage ba nakala me ba moto eza. Na bien ngapi na na peso bis. O budenga. Nga moni nganga na yo bis er na RT. Eza na tongo. Eza na moi, eza na poko, eza bis na nga eza munona nga. Et pas na songa lingi. Er nga no linga, er nga no permettre, er nga na ko concorder na biso yo pesanga. Lo mango. Mon ba jeune yo sel sanga la façon memelanga na ngati. Ba jeune. Nga na Vanessa. O comprend. Ah. Comment nga songa no lo ba réagir talanga na misu. Nga na yo. Relation est si. Merci quand même. Comme d'habitude. Bah, ngano relation sili. Ya, la sens non ni. Na problème que na lingi souper. Ah, ça na bien. Ah, tu connais pas jeune est-ce qu'on a ngati ngako mama banga ana bambio se pen na ngati. Na ifo ba solo surtout fo lokanga no to sa ba je ya simana na nzoto hernios. Na bina lingi te toi moi c'est fini. Et sili abupia. Flima yesu kute banana libene bandelsi yesu kati pe to mukilonge kende kana nzamba ofisa. Makam oloba osapa la sérieuse. Non ça ba je. Soka ba senta ato ba ndo sa ba li pate. Tu parles ça nini na boy et l'autre côté na boy là tu kana vina nga kimia parce que ngane na to vino mal à l'aise ya makasi ya problème ozo stress ah na bien silikate ko to na misa bat na balabala ndo mo lobi na silikate na bien sili ça tika na mache oh na boya on dit que ko to mbango no seza na bambi yango sepeli na ngati ko simba ngati na bina limite na boy Quel est le ko? Comment la meuf non so déranger na nzela ça c'est pas ventu de vas-y honnête. Na bika na lingi na ngai tena bien ko kapone biso ke ngana yo sili on a bika to kutana na balabala na biso bat na boy. Ko ganga no to na balabala. Na za levi na ngeza levi no ganga no silika no seka e no so ligom to e bisa ke Vanessa sabo so sabo. Ko si pas ça ki na kate tika mo wana. Na boy. Pesa mbasuka so numéro na ngana téléphone na longola. Donc ko ta mutuna na bambi yango boy. Na auto sala ko na ngai. Non dis ma mère. Yosko pas mon bal, mais quand landanga. Ni na okebo yosko landanga comme ça yeba Vanessa ngo bi. Vanessa. Ah, ko isa nga pas so we ko. Ah. Babo à côté. Ni na silate. Vanessa.
Mon cœur. Yo, pendant que tu as la ngai, il faut la benga yo. Point. Pourquoi Bokabwani est commis ma casse entre yo et ngai? Tu sais bien que dans la famille, nous sommes qu'à deux. Et si nous deux te maintenir cohésion, tout coup de temps en temps, tout solo là, et ça va bien. Pour te garder cohésion et la famille. Et là, na bengela kio, ezalaki pour na bien na yo. Je trouve la femme oyoza nae azo satisfaire yote. Je ne vois pas intérêt ni oyozo kangamanae. Même la Bible elle le dit, nzetoyo epesaka fruité bakatra ngo babwaka ngo musika. Et depuis que tu es avec ta femme, il n'y a aucun signe d'une bénédiction. Donc quand je parle de bénédiction, tu vois les enfants. Je ne sais pas ce qui est pas naé le belakonini. Parce que la famille et Sengafo, tout s'est multiplié. Moi, ton frère, ton grand frère, Dieu m'a fait grâce, j'ai des enfants. Partout je suis passé, et dans le Lubumbashi, et dans le Mbandaka, même ici à Kinshasa, j'ai au moins une succession. J'ai au moins des gens, des enfants qui vont me représenter. Mais yo, ceux qui m'ont exalté, je serais d'accord avec moi parce que Azo apporté l'autre. Bien sûr. Mon frère. Pour aller bosser le foyer, tu vas là non pour la banate. Bana, bayara na bona simi. Et yami balé foyer bagenza même taper ça bana. Soza ba chrétien. Nga bali mosi nanga, na linga mosi nanga. La confiance en Zambo to sambela. Mon cœur. Mon cœur, arrête d'être naïf. Naïf, bien sûr. Papa, tu ne sais pas que pour le Barakeba Nabaza, l'Ipamboli, la famille. Toi, tu n'en as pas. Est-ce que tu es béni? Mon cœur, je ne te permets pas de me dénigrer. Tu comprends? Et je suis fier. Quand j'irai dans la province où Nazala, les enfants vont m'appeler papa. C'est biologique. La fier. Peu importe. Quand même, je sais que j'ai une succession qui va s'en suivre. Est-ce que bien sûr, pourquoi pas? Mon cœur, écoute, Yebarango, à ta papa Koufa, c'est moi qui suis resté le responsable de la famille. Et écoute, je ne te permets pas. Dans le lobby que je te permets pas. Étant ton frère aîné, bien que ça arrive des fois que tu t'occupes aussi de mes petites tâches, mais je te dis, trouve une solution sérieuse avec cette femme-là. Sinon,
Moi, ça apporter-le l'autre côté. Azo apporter-le et l'autre côté. Est-ce que dans yon monde tu peux te sentir fier que non, après maman, il y aura des gens qui vont me succéder. Mais papa, on le l'autre côté, juste là. Tu es peut-être au salon, papa. 2 semaines passées, babimisi maman à l'hôpital. Toi, maman en andako, papa. Tu as chancé pour maman à l'hôpital. Écoutez l'autre côté, papa. Ma voiture est allée, ma femme est allée, papa. Où c'est la nine? Papa, fais ça à la maison. La minute où toi, on a choisi. L'hôpital, tu es ici. Babimisi maman. Et tu es dans maman. Et là, mon zozang a été qui t'a changé maman à l'hôpital. Voire même pour que les nains à l'étranger à soin. Et là, au monde des zozang. Ce qui est plus important, maman a son lobby. Pour voir d'ici à malade, des choses qui sont aggravées, qui sont aggravées, qui sont aggravées, qui sont aggravées. L'hôpital a miné les ans, na Congo, na Kinshasa, Zali. Si on peut tout le monde qui a moyen de tout ça, les liens mikana na à quel temps na end kuna, à quel adabaso na. Ça va, Hervé, Prince, avec qui? Hein? Quel hôpital nous sommes? Merci. Je suis comme Kimba. Comme on bec le lobby misanga. Depuis que surtout qu'il y a un restaurant, to colia tellement la bouille bloquée bi baloka pamba. Mais me connais tout ça comme courant. Bloqué bi pa makasi. On a comme vandi. Eh, vandi na epso ko so mara pano, chérie. O bando ça congélateur pour bloquer bi ba makasi. Pour nous on ça chérie. On est un ingénieur. N'absa qui a la ngaba plus au pesa comme dépôt. Nana piega mbongo pour faut pas nous mourir c'est ça ndako mo. Pour le qui bébé makasi. Les bébés attends, qui n'est pas papier avec non. Ouais. Ou des cas bengela qui bi que tisi ko na kimiate. Na leste bien qu'on des problèmes. Hein? Les problèmes. Tes premiers ates chérie. Noko moko abeli na mboka. Babenga ki po yati na mbongo. Loko yaza na mbongo te yango ya benga inga. Ngana qui n'a pas quelque chose pour atteindre nos occasions de traitement. Mais papi, où est-ce que nous allons rester? Parce que nous avons insisté dans les émissions. Nous allons qui m'y atteint. Bon, on continue de bon téléphone. Bon, dans la benga, on soit bien nga maman bon on continue à téléphone. Il y a bien nga ga yaga urgent mo réserve. Bon, le gars appelle un problème té. Et puis que déranger nga makasi. Façon bande ko benga déranger nga makasi. Mais bébé, il faut faire attention hein. Kotina babola bamboka wana obina onani tata mosi noko pena ebieti bomiso bala na mboka to bala na kia kasi tu la sanga pata photo na mone mais makambe beleza na bamboka na noko tina mbongo na mboko ebetala mnete oyo otindele mbongo boazu mbongo no a utiliser ngo envoûter ngo j'ai pas dit kazandoki mais ke ba bébé okile koma makambe beleza surtout bata bamboka OK nakolo ba na mboka ba nyos baza bandoki te webi oui pour nga zambal na non to balani nga na botama na village oui et pour na kolba ki na village ba nyos baza bandoki te en plus la cesse na mutema malamu soki ya lingi abaluka sala nga mabe bolamuka na sali onzamba moni et défendre na vraiment chérie c'était na moni tobi magamba moko te magamba moko so na bina balolia biloko sali ana ndako c'est kuna na olia pe bien te d'accord voilà OK ka botela zulu te non jaquette à l'école sur la jaquette papa naye pour informer OK Yampanya n'a changé l'hôpital. La mini l'hôpital, je suis bas, on a mal à l'aise.
balobi na nga nde nayotika mama bango bazokufa mama bango azobela naokipe te mbongo eza naosala eloko moko te te ma bainsistaki mingi balobi ke yo ozala mbongo mosusu mpe komeka hôpital moko moke ekosimba mpe yango moni tolongwaki mpe kuna na hôpital nde banosala bien te yana mema na mwa centre moko eza na point mpona biso wana mais namoni ça va quand même. Ancien nazali na pasi mingi ya bokilo na ngai ndenge azobela nazoyeba te maladi yango bazokoka yango te to nini mpo l'hôpital monene oyo lokotaki son diction ekamatami te awa losiange lokei na l'hôpital ya moke bo nayebi te nzambe mpe akokusala po l'hôpital mosusu totalaka ezomonana moke me osali ezosalama kuna ya bien bato mpe bazobika wana nzambe asunga kaka bokilo anyokwami mingi ozali adrese te bana na ndako kimia ezali te mpona nini mama aza kobela maladi oyo ewuta wapi nzambe ezala kaka na maboko ya nzambe ye moko kasi soki ezali na maboko ya bantu bokilo aza konyokwama ancien kimia ezali te bana na ndako maradise maladi wana soki ezali na maboko ya muntu wana un jour nzesitesi ya nzambe ekusalama ekusalama charge bapeneza parce que asengi kuna eloko kolia tala banoko koloba te mais alobi quand même pele papa na lia yango moni na lekipa na yo mais nayoke mbango na ndako napesa wine ata mbongo aluka sombe asala ata ngai nde asengaki na misana ya cheke l'hôpital wana bayebi mosala kwa muntu ya maladi soko abanda kodia te esoko moni asengi biloko ya kodia cheke quelque part nzitu banduka mata mwa makasi kenda na ndako pesa wenali mbongo basadiri asenge nini alobi ngai na mbisa mai papa kenda basala bato ya maladi bazalaka komplike ye kuto senge ngai na mbisi ye mai moko abela boye nyonso bazoyida ye azodia te iloko asenga oyebi yoyidanga madame bato nyonso batalani oyo moto maladi bazalaka na biloko moko komplike ya kosenga kenda noki papa oza na mwasi aza maladi kokipe nga te lelo kotikela nga iloko te mwasi aza kobela mwasi aza maladi kopesanga mbongo te non monsieur yo mwana mwasi na kati ya ndako leki na ngai okobongisa ta table te toluka ta to déjeuner na ntongo awa ofandi na wine obosani makambo mama anda osala na kati ya ndako wine mais yo mwa mwasi na ndako nzoto ala makasi te nde nzoto ya makasi te mpe ya mwaza soki aza nzela kuta na cuisine asali eloko na nde nana makasi kosonga asali te bilo bofanda nzela ta bino oyo aloba nobongo moninga na yo te osali eloko te mais façon ozorépondre c'est pas ça depo mpo yoka nani mpo osala quelque chose bato balia na ndako fo batinda yo mwana mwasi repondu toza makasi apona asali soko nzoto eza makasi mpe bato balie te nzoto mpe eza makasi herve ça va nga mona okota na cuisine na osala nyonso oyo mama bande kosala toyokani papa alobi ni kuna wine monani utanga bompana bomoni nga nde na ye bosanti teke na ye na mwa joi mo kasi monso wana kasi te papa mama bino lelo ça va vraiment merci il a Seigneur fait quelque chose merci tout d'abord mpona nde bopesaki solution tomona hôpital mosusu eloko nazongeli mbango mama bino asengi alingi alia ngai na mbisa mai kima mbango osala ngai na mbisa mai nake otikela kende mbango na mama bougie na ya nalobi naka alobi nanga soloyi atulinga ndeni bana yebisi bana sava na ndako vraiment nzambe azoloko papa ya to sozongi na hôpital omemela mama telefone na ye bobosani na kipo po to wana besoin si toyoka voix na ye fo docteur andimaka telefone ekota mais soki docteur andimi gasola telefone pase bino yebosola l'évolution eza nango évolution eza faut continuer à prier toujours vraiment merci parce que soki bozwaki te ya kochange hôpital te mosusu biso mpe tozio merci mpo oyokaki biso kotia susi te monaka nyonso eza normal nzambe asula
Remettre d'abord que tu as société, vous trouvez mieux son normal. Ok. Je t'aime bien, ma soeur. Ça va aller, ok? Maman. Comment Eh, moi, nalanga, oh, il est vieux. Mbula ya sika, fomi melila, lele mususu mpule goya, nalandile kila ngoya ke. Naza kumela, na susi. Soki le kaliso ya kufi asala kapaye songe. Maman, tu veux tell you? Soki le bébé oyo piki tali yo, yo tala ka pembele yete to kokala ka tata. Hey. Tu ne m'as pas enseigné pour la masala ngana pesa na ngati. Ngana pesa te. C'est vrai. Oh. Mwana na ponte pete. Bon, yo ka pele yipsa yo. Lokola yo sakali na tata. Osombeli ngabiele moko moni lokolo koka. Maman. Pas des enfants. La mwana moto yele lupango papa. Bokilo nadinga ka mwana na yo. Neya. Wana na bienge yango neya. Ife bayaka awa. Eza respecté? Non, elo mbalo na moni. Papa, to solo la tie. Elo mbalo na moni keno akoki pona nga na elio. Moko ino aventure mo to sala masanga. Papa to solo. Attendez-moi. Moi je parle avec des bouteilles. Mo to sala lobo ya toile. Ngako elo aventure mama masango to sama mama longa. Ngako elo aventure mo boutique ko ampoye ka mutuna nga apati. Na garçon mo boye. Mais na lingana ngande yete. Oh, lubi yango yo moko. Eba ngongana pie réponse. Ko so yo osanga ba vitesse ko ngana ka dolika ka ngaka kena kuna compter ya ka mama bala na longanda kuna na kile ko so ban singa boy. Ezaka lokolo obengana ngati tuli. Yo ka mwana nga yo nde mutu pesa. Ezala ya kulia. Ezala oyo. Papa na zako bima. Tikila ngayilo. Omono bimi sidoda. Ba. Ngapela sepela ka boye bakhoko bazali baye batonke seka bakangi ngale mthuto babandi kumenansi yokoko tukunya tani kofu bani sena mubani wa lolubi buya yedi asala kana ya debriar na ye papa debriar ye wala la buya debriar ezalukula ba ko olela nini to olela Nakiti sena no mulai. Debriar ezal kula batoyo. Oyuka kishangonke. Obitekwa nandako. Bangwale ba debriar. Lukila nga directeur. Oya zako ya jeep na moni penda. Mwana kesi kama la. Wana seke faut patienter, wana bana patience. Patience ko vani sanga boete po ero. Te na petit les poches te na zo chaka. Papa, moni mbala kishasa. Balo wa courant qui chasse ça et on se ya au CP donc tika nga pinga no to fanda nga bo eno sombala fina nga aroya au CP lo limbo okokota ni sona de pango tele bengani nga ndeko sukudi ya kende pa ya garso wana soke ko to lo vili sutu lo kalisa mama le bino ona pa kwa ku mama zala na côté là il faut aller dans le micro felo tika na mama bonga mama na ngoko na ata ya mama le bino to sangisa ka mbongo comme il sangisa mama qui sont yo telo tin pour ndese ya mama yo ko binga na twango tinandi siko yimgale bino même si bino ko bala jena fanti na ngaka ali orata dala iloko sika babe obala ozonga na mona mtasi na ngambonga basi kokota di susu wa te faiblesse neya ozo mona ndenge na lubaki ingalisa nani mozo mona krokodile bakusaya yango bati nani na nzira nani na ndaku bakangi bulokula nani folo feke simoku bulu yango ale nasaba ka ngopana ko biati Yoloko yo sombela ki krokodile soki krokodile yo ebi krokodile ezali grifi yo yibi ne ote talana Crocodile, crocodile. ya yibi na ezali grifi oh il a considéré bakupetika na ndaku penza oui oui lokola fala ko fela kisimo kubuyi omoni krokodile oyo ozwi soko kamacha eloko olati lokola motu ya krokodile na ekoti naona krokodile na lenete bele ndenge moko na kasi yobi ozali koli mwasi na ngai sedi na ngai bulingu ulati kuna zo landa kayo ko ya koli ya krokodile
Mbote papa. Tikila nani? Papa kite kwa. Akodi c'est des devis. Papa Sos. Papa ko le belé. Uye ku télévision lelo. Na yetu solo. Tout solo. Tout solo là. Dikangute? Yo, ukama deja mbali. Azali nalo mwana kusala makambo wane te. Azali nalo mwana. Ndeni? Tuzali moi bien moi mabe nyonso esangani nalingi te nakende na 4 semaine ndenge balubaka nazokende mbala moko tout droit nakanisi loyibi ke biso tobala mwana na bino ya mpanye ancien bada ye apesa makambo nyonso ndenge ezalaki tosala fois mili déjà alors soko tozali fois mili makambo soko ezoleka epai na biso esengeli bino loyiba yango soko esengeli losunga mpe losungi ndenge mokubi soko ileki pa na bino biso tozali wana mpona koya kotala bino kosunga yampani ya kota l'hôpital loyibi koti l'hôpital te na l'hôpital wana soko loya kotala yemba libele eza mibali kaka toleki mwana bimi l'hôpital bino babuti azonga ndako loya kotala ya tambala moko te entre temps malade cédé te est-ce que loyibi ke yampani va changer l'hôpital l'hôpital hein Odi. Kasi kote wana lokula lubiko ezalaki te yango wana badeside bakende l'hôpital mosusu sikoyo ancien izanga bonegi abalaki yampanya izala mwana na bino moko abedi ata mbongo ya mokao lokukopi kobakisa bukilo tala tumonani na ya ibele te kamata ata 50 oyo to 60 to 80 oyo lobakisa traitement nyonso kaka ancien nani bukilo papa olubi na yo ibele tufwandi tozoyokaka yo papa n'est-ce pas que yo moko yibi yango dali batele makanane mwana ni mwasi na mubali batele bi na nani ni misu yeleta ngai mubali na kamati mwasi na ngai na bisengo na pasi ngao na kokamata sale zine marubaka na falanse pelemelele pulele ancien mimi ngabiri ko ya puti million puti pidi papa lokula babala na bango bibali nani ancien asia kamata mwana wana akoma yeye izale bimalali izalo shakupe basali dengeni ngana kuyata ketatene na talika mama nayibite ngana zena poussière ba million na bino te na lubi ata ilembo ya muke bukilo mo na peke lozo sunga ye na ka oyo ilembo yango na ibandeli tubana kwa kula delete ntango mwana nanga bandaka kobota na bandaka koya kosesa ka eba walete koko ibandeli yango na maso na bino te mais marampe koko zoloba azavi na raison côté de yo le côté de mama luba na côté lete mana raison wa aza mama nanga aza mwana bi ndinga beli bopita tanga bona kindaka te bukenda kotele te loka mkebo bopesa te aza mwana bino to boyi te mobala opesa ne mais aza pe mwana bino ka Tezo sala kaba be. Tela. Mbali be yo pemi ni mbanga. Tiki tambele kule mbanga. Betala mwana ya magere. Bale be ye pe. So kwa sala ki bale be ye. Di papa. Messi na yuki makambo lubi. Kasi yimba tendenge za wana. Ngai ndenge na za kuina pesa mbongo na tongo kubana pa mwana wana. Yuki, ukoko lube na ngai be ruite. Monoko to sala kama be. To sala kama be ali mwana na biso ali na lezo. Ata to te monoko makati to ali na faute. Ali mabe. Ese loko moko ya kuluka ba lezo te to konga makati to kotala mwana. Yo lingi to yo kakanisa ngomba ela biso ke mwana kufi. Ndo se te. Ngana kusepele te. Asiko. Vanessa. Maman. Bonjour papa. Eh, Bonjour. Vanessa, n'a pas que ça rayonne. Hein? Un faible garçon comme toi. Yo, ça fait ça bonjour. Yo kali senga ne sepela kana. Tangue noa, wana yo lubiango le kikongo. Soko lingi pele français na fe. Na linga ka yote, dikilenga mwana, atana bote. Naza kuluko ya kuswaye. Oh ya kupesa ngai loko. Lungule maboko na pomte tata na yo wato. Tata na yo atunga ndako boyike. Pote Vanessa. Tala mwana na tiaka yo mutima. Papa mnina ngosala. Munsobo luki. Munsobo luki. Yo. Papa tele
Téléma, pardon. Téléma, s'il te plaît, papa. Téléma. Téléma, papa, pardon. Papa, téléma. Papa, téléma, pardon. Bon, moi, non, papa, téléma, vous avez le courage, mais il y a faible, il y a mobilité. Ouais, le français. Faible. Papa, kota kasi nga kena ngai. Kota ye ko kena. Kota pardon. Avant, nangi muligi yete. Yo kende bon ni kota. Nga no kende, papa, pardon kota. Vous avez qualité. Vous qualité là, tu m'as dit. Allez, go. Go, français, là, pas de choses. Papa, na kei kasi kota te nga na kei, papa, nga na kei. Va. Papa. Yo ka na kate kaka. Va. Papa. Yo zo ça. Va. Vanessa. Nadinga ka yo pona buta yo kitoko. Kumbu peto pesa yo na mama na yo. Merci. Mwana ngazonge sanga na butila yo kumbu kitoko. Vanessa, lenge papa. Na jusqu'à kaka na tula pena saute na confirmer o oyebisenga wana. Tenir décision na yo ou bien comment? Ah, oyoke. Si la Vanessa. Kende la yo kende. Vanessa. Kende. Mais bata ko. Papa! Papa! Ah, tu t'en comprends que si l'ouba yo posa le posa. On va mettre moi la on va faire la pima on va sauter. Oh, je vais le taper na di la bon. Entrez à la maison. eza longo eloko ya kobomela o te chasi oyo nakosa kaka o parfois passé ça ndenge tozalaki kovivre na ye kamwa sibitima avant-hier abengi nga na telefone tokutana nga na ye tokutani mpe nga na ye mpe ayebisi nga eloko oyo abengeli nga eza kaka mpona nga na ye tokabwana osala yeni papa nasali ye mpe na eloko te nga ni discussion akangi nga mpe na mabe te nga mpe nakangi ye na mabe te mais ye moko azwi kaka décision nga na ye tokabwana mango tozala bantu nayebisaka yo mikolo nyonso lomango soyo quand même bête tozala bantu bête te papa tozala bantu lumo mwasi oyo yo osali eloko te ufingi te ubeti te upimeli ye iloko te ukutana isi ye na mbanda te kaka ye moko boya boya yo papa kanisa na lubia nanga moko mpe ntina vandi boye papa ezolekelanga nameki kokanisa eloko nini mabe nasali ye papa eza te ye moko azwi badécision na ye tokabwananga na ye namonaki o neti baje natiki nanga mpe bon mon fils okabwana mosusu ezalaka délivrance peut-être ezali na danger moko elingaki komeda yo na nzela ya mwasi wana nzambe akaboli bino eza te sokolo okaboli na mwasi obanda kaka kolela otata mwasi wana boye ngai okanisa mingi te nzambe akosunga yo okamata mwasi mosusu mais po atopesa ye leson te yo kolemba ndenge wana te mwana ngai namoni luka ye lisusu po mwasi azalaka lokuta mwana moke apoza alobi likambo sikoyo makanisi eyei na nsima mwana ye moko abandi komituna nasalaki boye pwana nini batete ezalaki kanda to makambo na ye mosusu azalaki nango asangisi na bolingo na bino luka ye lisusu meka kotuna ye mama osalaki basie to oboyi ngai ya soni oyoka ye lisusu mbala ye mibale papa moni ide oyo opesi nga eza ide oyo nauti kosala nde sikoyo donc aboyi yo lelo te aboyi nga lelo te oyo deya 4e jour lelo nde avana yabo nauti koluki epa na bango ayebisika mpe na vérité christian nga na yo eza lisusu te abimisi na telefone na ye abloke nga partout na whatsapp na facebook na tous les réseaux sociaux abloke nga donc olobi aboyi yo mikolo mine yango 4e jour yango oyo félicitations fils oza quand même na motima makasi bolingo ebumaka ngai nayibi na bomwana na biso eza nani yaya moko ya quartier mwasi abuya ye kaka mokolo wana mwasi aboya azongi na ndako mpe akufi mbala yo osali 4 jours oza motima ya lumango courage fils papa eza makambo susu eza makambo ya kobetela bope ya tate vanisa oza 3e mwasi aboyanga oyo ya misato yango vanisa likambo te nzambe akopesa yo mosusu siko ezalaka so nalingi tofiki moke aboyi
bango batu bazoboyanga nga te mutu nazoboya bango papa nayebi te mbongo nasalaka oyo to basenga nga napesaka bango papa siko pamba kaka baboyanga kaka papa moko Vanessa 3e mois yango papa papa Vanessa façon apportaki na cœur nanga papa azaki mutu mo ya kosala nga boye te ozali kambo ya vis te na tournevis. Ça va? Papa, pourquoi moi bien ni chouchou? Oui. Papa. Limbisanga papa. Useni na mwana limbisanga. Useni mabe papa. Saka maladi usana. Usana maladi makamoto lubango après. Papa naloba. Papa nani? Asie. Limbisanga. Ona bana. Bana baseni. Bana. Alingo iba vérité moko. Vérité. Vérité. Yabana. Nabana na misatu tuzana bangwasi. Moko. Moko saka ya yote. Quoi?